Maman kulut na biso eza mamba bolingo parce que mobali oyo azalaki na ye ateka ye balupango na ye ezali bakota babibu alingaki abanda kokonte vraiment na ye mobali na ye mokolo mosusu tomona kaka pema abandi pema puisque azalaki na cardiaque pema wana nga alobi te tokotika boye tokoti na toke na ye tomemi na campus avandi na campus mwana ndambo bazopesa bakisi mpe mwana esali lokola établir mwa moke nde baye kobimisa biso toye bakisi mpe lere nyonso wana mpe azaka komela azomela kaka badoktere bazolandela ye azomela kaka bakisi tititi namona liso achite lisusu na pema wana ndenge nini boye mwaye kolala eza te na butu mpe mavandisa ngai lalisa ngai vandisa ngai lalisa ngai namemi na hôpital oyo ya matete na omeza tosali une semaine bango balobi oyo ezaka na biso te batransfere biso na mama ye toke na mama ye mo basali baexamen nyonso baexamen moke baexamen talaka mama ye mo ndenge ezalaka na dépense pema ozouta na nini bakisi bafandisi biso na P5 bakisi kaka titititi ayoki mpe lisusu mwa malamu toye kobima toye na biso na ndako toye na ndako kaka bapema wana ti tozwi docteur moko na sita tolobi kokendaka boye mbongo ezokende mingi tozwi docteur moko akomolandeli lokola aza mpe na diabete malade ebele cardiaque diabete wana ebandaki avant AVC pesi corps et âme na yo pas muta beaucoup décevoir yo en tout cas alingaki épée malgré makambo ebele mais alingaki ye mobali na ye po pama bana na ye ana kufaki mais mwana liboso ntango abotaki aolamuka 5 heures akikofinema ya moto moto abongo ntango oyoki ata ntango tosalaki ye mabe okoya kosenga ata bolimbisi ntango mosusu alinga ozala na ye bien donc ba AVC oyo ezoya kaka mpona kaka mambo bachoc bolingo yango nde sokoli ye na sokoli bilamba chaque jour kaka ndenge wana atikali kotelema ata mokolo moko te bato akine basali vraiment ndenge nyonso bakosala me azotelema te toke na ye kutu batala ye soki bamisisa eza futi oyo misisa eza biebe mpo atelema azotelema te donc asouffrir mingi vraiment asouffrir makasi na ndenge mercredi kaka oyo nalamuki butu mobimba wana pemba vandisanga na vandisi elalisanga na lalisi vandisanga na vandisi ngalobi pemba ngo ndenge yesu makasi nake kosomba bakisa pemba na sina yebaki yango deja na ye na melisi ye nakanisa koyoka malamu tokomi kaka ba 16h nzoka datikala kopike crise poste kanga nasalaki tour moke le nazongi nakuti ya mari pema ya pema ya pema aoloba na ye kaka pema ya mari aobenganga ya mari azoloba na ye ti na dernier minute ya pema ngala biso kona kosala ndenge nini soki nalobi na memona hôpital esiko bakokanga yo lokola covid lokola pema tovanda or que yaye ezali pema ya cardiaque bon tovanda natala nan bon avandaki na kiti na libanda wana na longoli elamba na yebisi bana wana ngalobi natandi mbeto totia ye na mbeto tofongola bafenetre azomo pepe bongo tokomema ye na toluka moye tokende na ye na hôpital kaka kotombola balongoli na libanda batia ye kaka na mbeto ya kufa asali ngai somo mingi asouffrir mingi na pesaka nzambe merci. Baby
lelo il faut na sa checking lelo mbiso okaka na sombite makaya na sombite misa mai na sombite na ebitende no yo yebite ke zambe koma na Canada. Ah bon loba na Noaïda Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Vous avez la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Ngasa ki nazala mega na koma gachika Aïda, il y a comme la maman encore. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire un biseau au Tosailaka, Bongam Kopena Selaka. Oeza Will, Eza Willy Longi, Oeza Willy Anzoto, Oeza Papach. Papach ou couleur, ou couleur uniforme partout. Tozana ba crème ou être tache, ma beaucoup, ba acné, ba bouton, sozana. On va traiter les lèvres comme un rose, tout ça n'a savon, tout ça n'a lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki yobwaki ngai Nzambe nakokweya opasi eleki yo. Soki yosimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo. Soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi. Soki yosimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe. Yango yo limisa Yesu limisa ngai momengo ekabolanga na yo ndema bisengo mokili ekabolanga na yo te Yesu. Nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu. Lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu. Tango nasengaka yo libala Nzambe nakokila opesa libala Yesu. Tango nazwi libala Nzambe ebungisi. Voilà, quand on a eu bino libanda que tozo kota na kati toye ko assister actrice na bino Bijou la reine ou abungisi mama na ye. Alors toza awa na kati pour que to solo la na Bijou la reine et puis na ba maman to moni awa ba maman kulu tu peux bazali ba meka un peu ko expliquer biso liwa ya maman et yaki lolenge boni et tout donc voilà to na ko déplacer kiti nanga po excusez-moi
La fin de la côte. Voilà. Bonsoir Bijou, la reine, mes condoléances. Merci, Barisi. Voilà, Bijou, la reine. Tokaki sango ya liwa ya maman na habité. Et maman bandai kobela, sango ezoki bino kolonini ezaki nini en fait. Maman kout nangai. Abeli makasi ça les AVC. Abeli ba malade na AVC wala ba malade belé bimaki ba pema mambo belé donc vraiment soko bika. Anga bika pombongo ezanga été. Ezaka mokona nzambe de permettre liwa pour anyoko mipe 6 ans na malade. Talaka mwasi ambinga bongo donc kosa ba sel mambo belé faut ko simba e kosa mambo belé donc mutanyoka amine makasi yo makutu na biso Marie Odia. Voilà, akufi na ajni. Akufi na okoto na makutu 60 d'accord, bon. Bijou la reine tozongi loto ke non pas maman kuruto. Voilà, que non que nangonza malanga na maman. Bonsoir maman, mes condoléances. Merci papa. Babi yone mutu fana ipenza mingi na leki na wana hôpital okobeta la biso. Maladie Bijou la reine abesali awume na maladie asali 6 ans. Maladie yango se créa ki na nini bandaki lolenge boni. Abandaki maladie bandaki lokola ba tension ndenge ezalaka. Ak hôpital balobi ote azana cardiaque. Mais abandaki kokende hôpital docteur kitoko na Kasavubu. Abandaki kolandela ye toujours na bakisi. Lera abandaki kolandela bakisi mokolo mususu tolali boye. Tokene na mama ye mo bapesi biso ba bon be examen ke lobi boye ko sala be examen wana. Le temps tolali na tongo ala mukazo kasuko la mukate. AVC bandaki lera wana. Mais tolembaki yete to continuer ka kokende na ye na hôpital. Bakisi akomela bakisi batumba kine tozui mana muto batakine mama ye mwana toyokani na ndako azaka ko sala kine titi mukolo mususu to mona kaka pema abandi pema puisque azaki na cardiaque pema wana nga lobita tokotika boite tokoti na toke na ye tomimi na campus avandi na campus mwana ndambo bazo pese bakisi pe mwana sali lokola établir moi muke de ba yeko bimisa biso toye bakisi pe l'air nyonso wana pa azaka komela azomela kaka ba docteur bazo landela ye azomela kaka bakisi titi na mona liso archite liso na pema wana ndenge ni boye moyo kula lezate na butu pe mavandi sanga ilali sanga ivandi sanga lali sanga na memi en hôpital ya matete na omeza to sali une semaine bango ba ezaka na bisote ba transférer biso na mama ye toke na mama ye mo basali be examen nyonso be examen muke be examen talaka mama ye ndenge zelaka na dépense pema ozo utana nini bakisi bafandisi biso na PS5 bakisi kaka titi ayoki pe lisusu mwa malamu toyeko bima toye na biso na ndako toye na ndako kaka bapema wana ti tozui docteur moko na sita tolobi kokendaka boye mbongo ezokende mingi tozui docteur moko akomolandeli lokola aza pe na diabète malade ebele cardiaque diabète wana ebandaki avant AVC tozui docteur wana po atubaka ye insuline chaque jour tongo docteur yango mpe mwa expérience moke abandi kolandela ye na ndako kote diabète tongo nyonso apesaki insuline mikolo nyonso amelaka bakisi ayebisi biso ta lokola boye pema wana ezosala ye tokombire bakisi na forever bakisi oyo ya forever tobandi kosoma bakisi ya forever abandi komela po motema nezaki déjà fatigué ndenge bayebisa biso na campus abandi komela namoni ke forever wana esali kati na ye akomi bien mazalaki kotelema te
tikali kotelema te tobimisaka ye na ndako avandi na kiti nasokoli ye nasokoli bilamba chaque jour kaka ndenge wana atikali kotelema ata mokolo moko te bato akine basali vraiment ndenge nyonso bakosala me azotelema te toke na ye kutu batala ye soki bamisisa eza futi o misisa eza bien mais po atelema azotelema te donc asouffrir mingi vraiment asouffrir makasi na ndenge mercredi kaka oyo nalamuki butu mobimba wana pemba vandisanga na vandisi elalisanga na lalisi vandisanga na vandisi ngalobi pemba ngo ndenge yesu makasi nake kosomba bakisa pemba na sina yebaki yango deja na ye na melisi ye nakanisa koyoka malamu tokomi kaka ba 16h nzoka datikala kopike crise poste kanga nasalaki tour moke le nazonga nakuti ya mari pema ya pemba ya pema aloba na ye kaka pema ya mari obenganga ya mari azoloba na ye tina dernier minute ya pemba ngala biso kona kosala ndenge nene soki nalobi na memona hôpital siko bakokanga yo lokola covid lokola pemba tovanda or que yaye ezali pema ya cardiaque bon tovanda natala nan bon avanda kina kiti na libanda wana na longoli elamba na ebisi bana wana ngalobi na tandi mbeto to tchaye na mbeto to fongola ba fenêtre azo mo pepe bongo to komema ye na to luka moye to kende na ye na hôpital kaka kotombola ba longoli na libanda ba tchaye kana na mbeto boya kufi asalinga yiso mo mingi a souffrir mingi na pesa kanzambe merci a souffrir mutu mobimba abimaka libanda te ayebi ata turu alopango te ayebi kaka soko abimi na libanda avande na veranda okosokole wana akolia wana pasi mingi vraiment bon natikalinga moko vraiment na libota bobota makombia na libota na biso tobotamaki ebele basi bakufaki totikali kaka biso mibale mibale kaka lokola yake nga mama na bango natikali kaka nga moko kaka biso na ye mibale yake natikali nga moko ils ont makasi nzama pesa makasi moi te papa mais sinon déjà pour même ces programme ndenge tozosala bambome kutu kaka lelo lobi nde bakende kotala place nini bakoki kokende kokunda ye mais na ndenge nazomona kaka totyango kaka vendredi vendredi oyo po le mercredi déjà okisa une semaine aza na morgue ya bobila dawa na kianza na ngaba courage maman nzambe ne mutapesaka tokosala nini matiki bana pe te nzambe apesaki chance wana te atikali kobota ata mwana moko te kaka problème ya bamiombe oyo nde ezangisaki ye kobota azalaki quand même na mobali na ye abalaki ye lokola azalaki kobota te batikanaki te azalaki ye moko azalaki kovoyage na ye kokende bambandaka nini bamboko nini bamboka kuna ngemena aza kosala bavoyage na ye akende kosombaka bambisi ayaka nango abanda kokende voyage mwasi moko courage azalaki basketteuse azalaki mulai ko bijou ya mokuse ayaki mulai mpenza ayaki mbinga mpenza mulai mais boyeba vraiment na bino bozala na ye promotion na bango yango wana na lingenga voilà témoignage nini to souvenir nini ya malamu ozogarde erazaki na bomoi lere azalaki na bomoi souvenir nini nga na kozala nango azalaki soki avoyage aye na bamarchandise na ye akolongola saki afufu alobi lesa bana na masango soko ye na biloko na ye akabeli ngai na le soki oyo nakozwila yango lisusu wapi souvenir ya malamu azalaki kaka kosekisa biso soko aye abandi kobetela biso masolo ya marie nakendaki kuna mboka wana banyoka moko nga soki mboka banyoka nga na kokendaka na nga te
akobetela biso kaka bamasolo ya ndenge wana abandaki koya na biloko ya kolia azoyela ngai mpona lesa mpe bana. Merci beaucoup ma Marie. Maman, vous avez moi témoignage moko, tout souvenir moko vous gardez pour na comment maman zaki nani pardon. Maman Christine, Poutou Christine. Poutou Christine voilà. Poutou Christine. On va insérer les bisoyé na kota awa. Voilà. Bande connaît bango yo. Voilà. Voilà, bonsoir maman. Bonsoir. Mes condoléances. Merci. Souvenir nini ya malamu ozo garder et à maman Christine Poutou azaki na bomoy. Apesi piso pasi na motema. Souvenir azalaki kuya utili mabandaka. Aza kouta kona na mission ovanga ayena babiloko na yena libongo akobenga ngai ya kozona sape ya na ye. Yo pe ya na ye. Akabile biso biloko nyoso bafufu ba mayebo masango. Ngalo pi merci mingi leki na ngai. Mais nyoso izali kaka mukano ya Nzambi. Souvenir musoso izate. Tozalaki na isengo po azala wakabila biso biloko tozala kolia biloko na yaza kuta musika. C'est. Donc azali pa na bolingo famille. Azalaki na bolingo mingi na famille. Nzamba zwa lokumu. Merci. Voilà maman, bonsoir. Bonsoir papa. Bola mutoyoki maman kulutu apa alobi ke maman Christine manda ko pesa bino bilia à tout moment sera outil voyage na ye oyo nini mususu yo pozo garder ya malamu ya azaki na bomo. Quand nazo kanisa likamba mwana oyo. Basa bana yaye na ngai. Lokolo ya ke lisusu awa. Pasi zana mutima. Paza kana bwende awuya na biloko tokoda tokosepela kusolola ye masolo kaka mtuso kwa yetu solola le mwana azukena sama bele atribiso amigro tutikali yende motoko kulela ngai liko na pande boy de la pande na sana zolela so sina ngai sa pana mwana wali kula ke boy kasi kula Nzambi azimu limu naye Nzambi azulukum avant sena Kenya. Merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup. Donc comprenez comme ça Bijou la reine notre rôle que continuer le banda. Voilà, le temps ba to mususu bazoya awa, na Bijou la reine to continuer le banda. To beta moi musolo so mutie bongo to kabana biso. Voilà. Nyoso nakosenga na yo olimbisa mabe nasalaki isengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki obwaki ngai Nzambe nakokwea opaseleki soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo soki otiki ngai Nzambe nakokwea nzela moselu mingyo soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa Yesu limisa ngai momengo ekabolanga na yo te bisonga mokili ekabolanga na yo te Yesu nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu
opesi ngai mosala ebungisi oyambi na ngai Yesu ntango nasengaka yo libala Nzambe nakokila. Voilà, Bijou la reine, tu as un kati qui va bien maman belle qui AVC pendant 6 ans. AVC en Nicolo, on comprendre moi tu as wapi. Et ça a créé ming parce que toi vous appelez ma tante et collègue na Diana Makila et vous avez AVC. Et ça kokanisa mingi ba souci. Oui, et ça kokanisa, ça va souci vraiment. Parce que ce que vous okanisa tout cha souci AVC ni utawa. Donc mingi et yaka ta mususu ba esikoke lopango to mutuka na bilo mo donc to bolingo pe ti bolingo leti mama kulutu na biso eza mamba bolingo parce que mobali o azalaki na ye ateka ye balupango na ye ezali bakota babibu alingaki banda kokonte vraiment na ye mobali na ye banda okende bavoyage wana balunda bakapa oye baseri wana bakayemba oya na bambongo donc mobali wana vraiment atikala olia biloko na biso ya bachambre froide te ye apende anolia biloko ya bio tala kaka c'est maman ayeba kolengela mobali ayeba kolengela mwana mulubati mwana mulubati ezaka ndenge na bino ndenge na biso baluba fo kopesa mobali mpenza biloko alia tonda donc bande atalaka opesi corps et âme na yo pa moto adecevoir yo en tout cas alingaki ye mpe malgré makambo ebele mais alingaki ye mobali na ye mpo mama bana na ye wana kufaki mais mwana liboso ntango abotaki aolamuka 5 heures akikofinema ya moto moto abongo ntango oyoki ata ntango atosalaki ye mabe okoyoka osenga ata bolimbisi ntango mosusu ozala na ye bien donc ba AVC oyo ezoya kaka mpona kaka mambo bachoc yango nde toperdre mama kulutu na biso aza mwana moke azani nani mpe na foto nde tokomona wana azani nzoto makasi kipe azalaki basketteuse déjà azalaki bango baza bablonga bapromotion na balingenga mpo toza mama ya biso lingenga na awa tikota beti masikini bakangama Thérèse atango ngai ya leki na ye donc bayebani famille na nga donc bamama ya biso bayebani donc mais bacomédien mosusu mpe bazoya koassiste oui baza informé bayebi bamosusu bayebi na bango me baye te bamosusu mpe bazoya donc bamosusu bazoya Aminata son père mama tumba bazoya na ye eza ndaka Gabriel eza ndako Gabriel tobanda ofanda awa José de Londres bazoya tobanda mpenza mosala na bango bayebi awa donc eza kuti obunga te o bijo avandaka wapi bango nde baopesa bino adresse voilà mais toujours la reine esabi kaka la veille kaka peme na balibala nao parce que ozoorganize mpe mariage pasi nde yango misika na ebeta mabete non ekati ouais eza pasi mona ovanda bimo ebalukanga moko donc nazoyeba te nayebi te naoyeba te nzambe yanga te yanga nini nayengi te nzambe yanga te yanga nini parce que fallait pas zala soit ayokanga ke mwana nanga bali donc eza pasi makasi makambo ya feti ifo kolukaluka mwa ndenge ezala kaka siko ekomi mosusu koluka lisu bambongo bacontribution ebika biso mpe famille ya nkombo eza te biso moko kaka ba PDG na bafamille na biso donc ozomona eza surtout nga mpe star ya famille yaya mpenza ya liboso donc epasi mpenza donc pasi barésine ayebisa yo nazoyeba te bomba mbongo mpona libala to na bomba mbongo mpo tokunda donc nazoyeba te nde ozomona wane wa ngai naolinga okanisa yango te biso tokoma bata batension mbetoboyi kimia zapasika te ndango ngai asambela apesa makasi mpe kimia na mpasi na motema ezala te donc début ya kufa en tout cas naokoka ta kolia te nazokoka kudu te
donc on résolé ma mibale libala na matanga donc on appelle dans moko na famille ya biso on ko betela ngani lolo ko maman ata azalaki nende anda otambola wana te mais aza na ndako na ye po azwela mbo bongo na linga oloba te ngai nde naza boye nakolipesa bitu sale contribuer mpe esali mpe bien mais motu lilinga bongo eza mpasi baresi nayebi te baoyo bakufela bayebi mpasi oyo naoyoka non mais yo oza élément public ozala bato balingaka yo bakosoutenir yo surtout que peut-être bayebi ete ozobala bayoki yango mpe awa peut-être bato baza mpe bakosoutenir yo nayebi te bakobenga ndenge nini bakocontacte ndenge nini basoutenir yo bakozala to bacondoléance bafanatique na yo partout dans le monde. Vraiment numéro eza mabe te oyebi mingimingi nalinga opesa babenga te na numéro na yo babenga te na numéro na yo oyebi bamakambo oyo nde ezokomela biso bamenance naza mama na menace surtout ke sata nalinga mamba libala te akomi komelanse ngai babiki obundi pena na baperiti sukasuka aobenganga na bato aobenganga na babutu baya mibali omona donc bayebiki ngai nazala na mobali na nga ba 0h30 aobenga ba Serge Julie bayebi batebele bakamara na basole ya mekano bayeyeki tenge napesa bango nimero ya moto wana nayesa bango kobenga ye ngai fo nayeba moto yango aza nani mpo na 0h30 epo abengaka kaka na 0h30 omona na moi bobenga boye nimero elekaka te donc biso toza ya nzambe nde nalobaka obulisanga olonga ngai po oyo abombanga asa bundelanga bitumba na ekulusu donc nga naza mwasi me baolonga te papa eko aza mwana nzambe lobaki ayebi makambo ya nzambe te bayebi te komekana ekozala na nzela na nga na nzela na ye na fami na ye na fami na nga mpo bezanga te ozomona yango omoni ntango namoni nayokisangwa liwa nayebi nzambe ezolokuni parce que bitumba ezoya na bandenge voilà bijou la reine tokomi na biso presque na suka nayebi te message nini tomoni nokoyebisa peut-être bafanatique na yo oyo balingaka yo partout dans le monde oza na basponsor mpe basoutenaka yo bayebake programme aliba ezali oyo ezalaki déjà bien préparé avant programme aliwa eya vraiment naoyebisa bato nyonso bolingaka ngai Bijou la reine, ndeko na bino Kilimanjaro mama prophétesse ya motu eza na perdre mama kulutu kota moso alakisanga koloba ta mwa mot français alakisa biso ata kosimba kolia na mesa na fourchette na mbeli donc aza ebele français ebele donc badiplome ekeika boye donc bosoutenir nga surtout na matanga feti eyaka nango ete eyaka lokola topreparaki yango déjà nzambe ayebi ndenge osala mpasi ezalaka kaki moto akufi toyela kokulu na ye ezala bien soki bosoutenir ngai boza ebele moya otanga bakombo eza te bosi Yannick Chamba bosi Yannick Chamba en tout cas azoya mpe kilikala te nakopeli mama kulutu na nga ezala bien basoutien na bino soki obengi baresi osala nga bien parce que nga vraiment téléphone vraiment naza yango te esala bien makasi. Merci beaucoup Bijou la reine, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, donc c'est ça qu'on donne à Bijou la reine plutôt aux Arana Barou, donc ceux qui ont envoyé Yamawato et Feti aux Akawana. Merci vraiment baresi parce que otiki makambo nyonso oye kokabula nanga mawa boyinde ezala babi bayeba moninga malamu na ntango ya pasi en tout cas na ntango ya pasi otiki nga te na mosika na biso ya oyo babengaka yango na lemba awa salongo oye mpenza otiki babandal balimete oye nzambe mpenza apambola chaîne oyo ekende liboso voilà. Nanga nazwila bino paperik mais bomoneka mpona fete soki mokomonaka bino mobotaka kaka na baimage oyo azalika pembeni na nde molongani ya mama Bijou donc tokoyoka te kala te bokomonaka babileli. Voilà, vraiment beaucoup de courage et puis heureux mariage. Merci beaucoup. Boparrainer nga mpe na ozaka bino bobala na bon boparrainer. En tout cas oyala maboko ya bien. Voilà. Maboko ya bien.
bato nyonso papa kakato mandala famille mandala mobimba en tout cas nalingi bino mingi yoyo kitenge na mobali na ye en tout cas baotika biso te bazali nano na kota feti baye su kota matanga donc ça passe. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bon suite des programmes. Si vous avez besoin de vous contacter Bijou Larrain pour vous soutenir, comme ça, vous pouvez Bijou Larrain. Merci, portez-vous bien. Bon suite des programmes sur Lyon de télévision. Bye bye. Papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba inebe na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Yes.
Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya mokonzi ye. Ngai na ye kotombola trone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye, papa. Yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kasi nelanga, nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo e. Ya mosunyeza ya pamba e. Ya molimo yango babengi liloba na yo shila e. Bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipasa na nkembo e. Rabi e. Nzeta mobeseka ukakase. Elike ya basantu ukolo e. Sunga Africa Food Papa Moko. Sunako Pasteur Simon IPPDA. Sunga Père Nangai Nathalie. Naye kotombola Homme na kit na boko. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.